mbote lisusu bandeko balandia to comme wapi ndenge na ebisaka bino mire de lamentation itaga 120 commune à Kinshasa et pas ba congolais ba kotika ba doléance na bango lelo na ye awa na précisément na dossier ya spoliation ya bilanga ya mboka Congo spoliation ya ville de Kinshasa ba site Mukonzo Kingabwa bilanga Kindibula commune à Mongafula kuna na Sekomaf ya to na commune à Njili na Kisenso na quartier ancien combattant Njili ba chinois biso na tokomo wapi tozaka sima ba politicien te ni na bureau na bango ni communication na bango tokota makambo wana te tozaka na peuple biso na peuple to simbani bola na boke binyosu nini oyo te ko sala awa lelo nini pe koleka na bureau na biso itaga 120 mire de lamentation bolanda lelo ko sala nga passe na kolela na émission parce makambo ko bimawa na ba député provinciaux na ba député national na ba ministre na ba pandisango baza complice na makambo le na Congo baza mo belé bolanda na boke binyosu papa bino boko tonano mbote papa mbote papa utali caméra kuna bonne santé santé za moi malamu muke malgré makaniseleki mingi na motu vraiment naloba ezaka malamu te puisque moko eza kobeba déjà ni ne memi awa na itaga 120 mire de lamentation ni ne komelio na libota na ndeko eza na likambo ekomela kinga na libota ezali likambo ya kufa oyo moto moko abomi mwana oyo ya ngai me kasi eke na justice a favoriser na ye batu oyo babomeli ngai mwana me ngai nde natika na souffrance tilelo magi mwana na ye kombo na nani Glody Malalu afandi wapi bon aza locataire avandaki na veni Kimbanseke pembeni na biso musika mingi te siko mwana na yo bazaka mwasi na mbale baza makangu baswana kitonini bon ndenge ezalaka na Kisasa bana basi na mibali avant ba kende kobime pa ba parents bango babandaka nanu ya bango sans que bamona ba parents mais du fait que lokola balinganaki bazaki esika moko na mokolo na makambo esalamaki makambo ezalaki nini mobali azwaki loso na soso mibale na kompani tango aye nango mama ya ye mobali afutelaka epa mususu aye pai mwana na ngai bavandi na makango na ye aye alobi Glody na ye kozwa soso na loso oyo uti na kompani mwana na ye alobi te mama zwana nu soso moko oyo moko etikali na biso mais loso loko etikali quelque part na koya nango na tongo pe aye na loso mama a parvenir ye moko kozwa mbeli mama ya mwana mobali mosi longtemps ke ndako ezali ya mwasi na mobali mais mama wana akomine lokola ye mwasi ya ndako akati saki ya loso azwi mwa petit bassin ya muke etonda pete apesi na mwana oyo yanga ya mwasi ya bijili zwa loso oyo ya bino ozana bandeko pesa pe papa na bino ndambo azwi sakombi moko apesi na porte ya voisin moko lisu na porte ya voisin na kasi 3 porte saki etikalaki akangi na singa amemi mais mwasi esali epasi puisque mois de janvier mpiaka ezalaka makasi abi mais loso oyo kokoka kosunga biso me mata na mwa provision mais ebongi kutu mama zwa petit bassin biso tikala na saki yake na saki bon lokola pe kolambisa mpo na bakamarade na yo na kolamba te mama na bino ya kolamba mwana longwe na ndako aye koyebisa biso soki mwana yaka te koyebisa biso tongo te bateke bazaki na problème mangi bimaki pona loso po tozala kuna te loso na soso toyaki koyeba ngo pona nini mwana nde akoyebisa biso toke na justice na la police alandeli makambo yango la police alinya libérer mama wana bakangaki ye nga lobi na opeji wana ngabi osista lisirote tangu ye ayobisa bino makambo zo kana ndako mwana na yo amwasi kombo na nani kombo na ezali Julie Manwa Julienne da Julie Manwa okay Julie Manwa ngeza komba nani na libota nawo ezali koma mama oya boti biso okay tangu ye na ndako mwana apesi yo rapport azongisi na ndako mobali na ye nini elekaki kuna bon ezali effectivement ezali bitumba nde elekaki poso ezaki bitumba te mobali akoko kima te po nani akufela nanu mwasi te nani akufela nanu mobali te mais yo kufeli mwasi okimi ti lelo ko banda le 25 au mona na kasute c'est qu'il y a quelque chose
tokende ti na hôpital epai wapi bakenda kotia ebembe médecin qui dit c'est lamba na se na bas ventre amoni place yango eza rougi gonflé abike ezaki na quelque chose donc azaki na choc na bas ventre elekaki na commune nini yo boza mwana commune nini nga naza mwana Kimbanseke yango mpe elekaki na Kimbanseke. Ok sikoyo ntango bokomi na parquet na minute okoloba dossier na yo eza na niveau nini basundoli corps wana na morgue balobi bakopesa mbongo te mpo bakunda yango mama na bimi to ndenge nini dossier oyo na ebandeli ntango tokomaki na parquet le premier mot ya magistrat alobaki na nga ke mama oyo azali innocente esenge to libere ye nga mpe nayebisi ye natie mwa jurisprudence nga lobi mon magistrat oui okolibere ye mais tozala mwa prudent mwana epa bomeli mwasi aza locataire mama mpe epa yavandaka aza locataire lelo soki olibere mama oyo oui mais soki akimi na ye abungi nani akosala continuité ya dossier oyo zala prudent tango topusi mwa moke basengi ngai liste ya organisation funéraire napesi liste famille wana ezoloba nini tosangisa mbongo biso totia ndambo bango ndambo nga na boyaki puisque ezali charge na bango mwana na nga abeli te eloko te bango bazwa charge na bango de A à Z. Famille nini ezwa charge comment famille bon famille ya Glody ya Glody Malalu puisque eza famille na bango nakoyeba bango nyonso te nga nayebi kaka ndenge namona kelongi ya mama na Glody wana namona ye soki 2 fois pamba famille yango bazwi charge ya mwana to basundoli bino ndenge wana na liste na bango charge ebembe ti na morgue ti lelo oyo ezaka kuna nanu mpe bambome yango te famille wana ndenge kaka baliberaki mama ata mutu moko azoya susu kose présente te na parquet mais magistrat chaque jour na bengaka ye kombo na ye nini magistrat kombo na nani kombo na ye Sayoum Jansi aza na local 21 na parquet de grande instance de Njili. Donc corps ya ndeko na biso Jili ezati lelo na morgue est-ce que yo sala makoki okunda Jili te obete ndenge nini yaya naza na ngani eloko te po soki ezalaki na mbongo nde nabimisaki ebembe na ngai me naza na yango te me siko famille oyo eko kobimisa mbongo mpo bakunda yango ye akimisi oui eza kokimisa lokola akimisi natuna ye question soki bakimi nani akosala continuité ya dossier oyo lokola ya monaki ke bango bakima na bango c'est que ye nde mutu akosala continuité ya dossier ye mutu akosala yango pas autre puisque soki yo ndimi likambu eke mutu wana yo ndimeli likambu soki akimi yo nde mutu okasime responsabilité ya o wana nyonso. Donc yo za souci les abakunda Julia Kundama na honneur et puis ba de dommages na famille wana c'est ça. Mais ndenge yango ezalaka puisque azana nous très jeune âge à 24 ans. Donc à venir ezana ko sourire pour na ye. Aza 15e na libota nao. Azali 6e né. Pesa mbela moko o ba député nationaux ba ministre ba baza kuna na chango na yebike ba na chango tu ba kolanda nga sikoyo ebembe ya kulutu na biso Chandira mécène ya mboka au Congo Chandira wa Belorango ekobima vendredi ekobima lisusu samedi te ekobima vendredi oyo banjilwa nyoso bakinwa nyoso tokutu na kuna na morgue ya ba chinois na 7 toko ne pesa vena biso wa Belorango Chandira honneur ya suka toko ne lakisa yango kenda wa na mutu abatu papa na ngai na lingo pesa message mela na ba congolais tout ba na biso sikoyo souci na yo eza nini et puis na bandeko ba na biso sikoyo moi message bon message ngeza boye ngana ya mwana changu na vana Kimbanseke na matumene 31 mais kotela likambo ekomelinga d'abord oyo bayebi nga na li grand mécanicien mais musala ezaka sute vraiment kozwa charge oyo na kokokango te kobanda ba démarche na banda ba démarche ti na koma na mokola lelo même atana zaki na économie yango ya combien ekoko sila yango na sengi na bandeko na biso ba honorable o nyoso ka baza na mwa moyen comme ça ba meka ko soutenir nga comme ça na kundana no mwana après oya zana mutema ya mawa po biso batu tokelela tozana biso na chance ya ko bénéficier justice à moko te
quelque chose na raison na yo mais mutu ator soki alakisi kaka mwa eloko yo mobola operdre raison okomi na tort ndenge na ali awa sikoyo nalobaki naza na tort bino moko bolandi effectivement soki naza na tort mwana akufa likolo loso na soso nde ebomisa mwana na yo loso kaka na soso mutu ebomisa mwana alors bandeko wana batianga maboko nsima ya kokunda mwana oyo mpe amoni kako kosoutenir nga mpo tokontinue tumba oyo ya kopoursuivre justice nga naza kaka na justice kaka nani oyo akoki kosunga nga mpo ngai natelema liboso ya magistrat Sayum ye nde mutu afavorize bato babomeli nga mwana bakima nga nakufeli nabanda kolela. Merci. Allez-y comprendre bon moi makambo bozo état de droit yango yo bozo lesine ba papa boy yo magistrat ya parquet ya njili yo bozo landa biso yo zaki na dossier ya mwana biso Jili âgé à 24 ans atiki mwana te dans la papa na mécanicien papa lelisi abimisi ma ya miso yo pe ozana papa ti ozape na bokilo do oza muto ko la biso oza roboté dans la papa ajali papa ko pesa numéro na to so ba kongomani ya mitema mawa ba ko benga yo ba meka ko fortifier ta motema na ba c'est exata yo eza batu mususu ba luka pe pesa baninga sourire pesa numéro ya téléphone ezoleka bon nazana ba numéro ezata misato mais oyo na sala ka mingi ezali 089 520 69 71 089 520 69 71. Mbote papa. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nangai papa Joachim Ibabongo. Nini memio na bureau na biso. On a bisaka ba Congolais mire de la matation itaga 120 comme na Kinshasa. Merci papa pour la question yo posé nga. Et là que meminga awa ezali maladie. Naza victime il y a 7 accidents à circulation. Depuis 2013, 2016, 2018. Il y a 2018, makile bana kobima na zolo na matoy et puis na zwa qui fracture na jambe droite. Tant ba yaminga na hôpital général ba yebsinga te mpoto sala yo opération esthétique tozo kukate. Alors il faut transférer yo na un. Ngana lobby de un na rokenete mpo na zana mbongo te. Nani a supporter ngana na kene un ba kene osala nga opération esthétique. Un ezo senga na zwa billet, na zwa mbongo à séjour, na zwa mbongo à traitement, na zana mbongo wana te. Alors yango wana le 28 tant douleur ezongi lisusu le 23 plutôt décembre 2020 Molimo Santu ayebisinga te kene kosolola nano na honorable Eliezer mwana mboka Eliezer Tambwe. Na yeba accident go 7 fois ezalaki basala osala accident lelo osala lobi kuna ou bien nyoso sala maka le même jour Et salami na intervalle ya bane. Bolo sa accident so ndenge ni bolo sala no ndenge ba accident Bon ya mosusu na bano uta na prière. La plupart des accidents on peut batakanga ka tant na zo bima na prière. Na bimi na comme na boulevard Lumumba na niveau ya 17e rue na niveau ya échangeur. Na ligne traversée voiture moko eye ko ramasser nga na kwe likolo ya kapo ya camion wana. Ba memi nga na clinique Rafa ya Maman Hollande. C'est là où j'ai été soigné. Siko edna ino yo senga ali sungi ya bandeko kamite malamba Hollande biso papa azana besoin aide bo sunga po ete azala ba opération asibi ba opération lokola motonyo se ma koki ezate message ni faut ko pesa na batamite mamawa yo na mire de la matation et puis ba connaît ba otikara ba passe ba osaka ba déclaration na bango message fort ministre de santé ministre affaires sociales premier ministre ba conducteur mboka ko ba Hollande siko. Ah merci papa. Nga nazo senga lisongi ya ba ndeko ya bonne volonté bato ya nzambe basunga ngai ministre na biso ya santé yende akozwa charge na ngai ya kokomela collègue na ye
place bazo transférer ngai na Inde na kokona kene ka boyete na za fonctionnaire il faut apesa nga mikana apesa nga pe transport na billet na kene me faire soigner ba députés nationaux na biso na provincial ba kokosonga nga yo pe ba pasteur ba disciple ba prophète ba to ya nzambe oyo nzambe atini na mokili te bosunga baninga bozala na compassion bozala na sympathie ya baninga bakokosunga nga yango wana na ye epa ya ndeko Eliezer ye aza l'homme des peuples, il a été élu pour le peuple na ye komona ye soki ya kokosunga nga oh mais vous avez na bassin na lokolo to wapi bon problème na nga eza na bassin na fepis ya lokolo à droite ezwaki non fissure na kati alors tant nazotambola ti difficulté soki natamboli moke boye tant nakozonga kolala na butu moyen ya kozwa pongi eza te moyen ya kotombola mpe lokolo yango ezala tout droit eza te donc lokolo ezosala nga pasi moyen te mais kana kotambola bandeko bamona ndenge otambola ok zonga na sima zonga na ok on a bandeko bamoni donc merci papa azana besoin de sungi yango aina mire de lamentation ba congolais nyonso bazolanda biso siko ya mitema mawa papa asala accident boyoki ndenge alobi 7 fois mais le sungi bandeko mitema mawa yango aye na mire de lamentation na bureau ya ndeko Eliezer na itaga ça va être koluka toujours lisungi et pas bandeko na ye ba congolais séparation ya baorteil ya Congo eza vraiment séparé yango wana ezopesa nga douleur et puis fémis p eza na fissure na kati alors bato ya motema malamu bosunga nga vraiment bopesa nga lisungi mpona me faire soigner napesi matondo na papa journaliste na bino ba journaliste napesi matondo mpe na bamembre ya cabinet ya ndeko Eliezer na ndenge boyami ngai nzambe akanisa bino nzambe asunga bino mbote ndeko nanga mbote papa journaliste boni santé bon santé ezali vraiment malamu te soki toye awa c'est que santé ezali malamu te nini ememi bino na mire de lamentation epai ya ndeko Eliezer soki omoni biso toye na mire de lamentation epai ya ndeko Eliezer toyeli likambo ya rébellion oyo ezoko s'imposer na niveau ya ville na niveau ya commune ya Kisensu. D'abord rébellion contre le projet ya chef de l'État, rébellion contre état de droit et puis rébellion contre biso o to telemi tozali ba maraîcher ba sali bilanga na kati ya Kisensu. Nini ekomeli bino? Bon eloko ekomeli biso na kati ya Kisensu o na ko benga rébellion na ko benga ka yango rébellion jusqu'à ce que mukilo ekokufa na ko benga ka yango kaka bobele rébellion. Eloko ekomeli biso toyebi ete na Kisensu na niveau ya quartier Kabila eza na babilanga na kopesa briefing mukie na pona na loba ba fe o ezo kosala makuna toyebi na Kinshasa tozalaka na bilanga tango bakabola babandaka kosala bilanga ezalaki na o to monaka côté palais du peuple ali Bovan bilanga ezalaki na niveau wana tango baye kotala ete bato bautaka koboye babimaka boye bato nyonso bazoya kosala kabilanga wana mondele aye kosala oyo babengi na 54 na 1954 mondele aye kolotire njili aye kotia babilanga na njili tangu njili babilanga ekomaki wana moto nyonso oyo abandaki kozwa bilanga na njili abandaki kofanda na quartier 6 quartier wana bomonaka quartier 6 ezalaki quartier babandaki kopesa ba mariché. Donc tant ozoya kozwa kuno kosala bilanga na njili okozwa wana après njili baye kosala bilanga na Kimbanteke yango monaka quartier o babengaka Bakwanga o ekoma lelo quartier Salongo quartier Bakwanga batu babandaki kofanda kuna babandaki kozwa bilanga kuna ezalaki ba mariché tangu toye kolongwa na mpanzi wana toye kokatisa na ngambu koto tozalaki na lemba imbu baye kokabola biso na Kisensu totigali na ngambo na biso bango pe batigali na ngambo yango moni na 70-71 bayaki ko agréer biso lokola coopérative na Kisensu mais bilanga ezalaka déjà wana po kuna nyonso ma ezalaki kodinda kuna na moya lelo bokokai kotonga mapango te parce que ezali ba terrain o ezaki marikage e bandaki kodinda tokomi kosala bilanga toye koya na ba 86-80 spoliation ya liboso ebandi spoliation tango ebandi bazwi biso na ndambo
Nathan ezalaki Mobutu ministre intérieur à l'époque ayaki kopesa ordre nde bakataki makambo ya spoliation to tikalaki na bilanga na biso bato bayaki ko spolier biso babandaki ko ya toujours na kombo ya ancien combattant bakataki makambo wana. Maintenant 42 ans après na lobi bien 42 ans après ndenge to sala ka bilanga wana 42 ans après na 2011 toye komona etuluku ya ba policier d'abord ba policier et mutoa azalaki lokola mo miemina bango colonel moko Kayakumbu colonel Kayakumbu esika azali akoyeba makambo na koloba azali la police auto ya FARDC azali colonel ya la police Charles Kayakumba colonel wana bayana ba policier na 2011 et salike mbutu epesi lokola to résistaki et puis na moi ba force ezalaki basalaki recul eloko esalisaki bango lisusu recul ezalaki élection vu que na 2011 tozalaki na temps ya campagne tout consort basali recul na résistance na biso bazongi mais bazongaki kaka te avant bazonga balaka biso bosambela Kabila a gagné te soki Kabila a gagné élection tokozonga tokubandai komona ngo ka lokola lisano après 2012 le 28 juin 2012 le 28 juin 2012 baye na to wana ezalaki lisusu ba policier te nga ngo na ko tuna na mboka o colonel ya la police akoma ko tambola na bataillon ya FARDC bayana ba PEM donc baya vraiment na ba militaire yango na ko benga ngo eza rébellion baya ebele ko beta ko kanga ko buka banzete ko kata ba mame ebele nga ona ko lobano na sali 2 ans na ndako na bimakate pona nkuba o nazwa frappe te men kuba le zaps na lobby na yo na betama ya niveau moko donc ceux qui na longoli voir même elamba otali ba cicatrice o etikala donc okolela kuba ba beta biso ba panza ba jeune ba kima ba bandi ko kanga voir même na mai oyo esalaka ke to arroser na ba mika po déjà ceux qui mai ezo ya lisusu te moyen to sala lisusu bilanga ezalité ba ko beta ba ferme ba ngulu ba ko zwa ba ko lia baye bakutso na ngulu nga na ko ebisa chaque décembre nga na bande côté ka plus de 3 ngulu ngai mais na sala kango lisusu te nyonso ba zwa ba botola nyonso ekenda après to bandi ba démarche to bandi ba démarche mutu aliboso ayaki kokoma na ba démarche na biso tokei ministre ya urbanisme et habitat akoma toujours na faveur na biso babimisa bato insécurité réponse ezalaki te mais Sénat et komaki réponse ezalaki te Kengo Adondo papa Kengo Adondo nazali tout ce que je parle ba document alia Kengo Adondo a commis réponse ezalité plus grave encore place na ko ebate yango mboka oyo nzambe vraiment en tout cas faut asala batu musu bazwa bokonzi te na mboko po batu bako zwa bokonzi ezalo kwa moi baje ministre ya intérieur na époque wana ezalaki Evariste Bochap document alia wana ko ebisa yo Evariste Bochap a pesa mot d'ordre na gouvernement provincial ete babimisa moto nyonso oyo azali mariché te document yango ezalaki signé na Evariste Bochap yango le professeur yango Evariste Bochap Maboun Mabileng le professeur Bochap donc instruire à comment le fait de Kinshasa wana sezaki yande Kimbuta dans gouverneur Kimbuta ezalaki gouverneur Kimbuta a exécuté document ote biso to bengaka yango biso basali bilanga to bengaka yango lettre morte mokanda moko ya kokufa mokanda etikala kozwa vite André Kimbuta a exécuté document ote to lembaki te to continuer ki toujours na kotambola na biso tozo tambola pendant que biso to kotambola kuna na kisenso banda ko ekotongama pendant que biso to kotambola kuna na kisenso bato mosusu ba se retrouver na makala na biso otoye échantillon po to kosenga na bino boya kotala degré ya rébellion ezali kuna colonel wana ya la police elongo na capitaine moko Onoa Odimba bango mibale bazali ba policier na yebite soki ba uta likolo ba kweya bu mais oyo biso toyebi balata kateni à la police bali ba policier puis ba yebani général Kasongo ayebi moto na kotanga général Kasongo ayebi awa toyeski na pouvoir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi moi na somi ekolo Congo mutazo premier état de droit congolais ne se fait sentir que azo vivre na katamboka Congo est-ce que bon komeli ba ministre oyo baza pembe na ye na gouverneur oyo yazo gérer
procédure ni bosali déjà avant na ya na eyano ya motuna oyo tuningai na kozonga moke po ezali susu na document tala ekindoki eza na mboko ya lina kindoki moko ya kosakana te oyo ezali compte rendu ya réunion oyo ezalaki président na gouverneur André Kimbuta ye moko André Kimbuta ye moto a président réunion oyo na kati ya mokanda oyo bapesa ndingisa ete basite nyonso oyo ali menacé site nyonso oyo ali menacé bato bazoko spolier yango to bato batongi babuka bandako nyonso ezali kuna moto nyonso ali marichete moto nyonso ali mosali bilanga te abima moto nyonso azoya ko menacer biso ba traduire ye en justice oyo ezalaki compte rendu ya réunion oyo ye moko André Kimbuta a présidaka mena ko yebisa ye moko muta a présider réunion ye moko d'abord abando yamba biso te na 8 ans oto sali ne tumba o André Kimbuta kima abandako kima biso soki biso toyebo koyoka kako gouverneur abimi esuki wana te na koyebisa complicité ya gouvernement provincial André Kimbuta bato ya ba ministère na ye commune ya Kisenso commune wana ozomona wana bourgmestre ya Kisenso na adjoint na ye bourgmestre Jacques Bile ali na bandako ali na mapangu kuna la site wana na yebisi yo soki tembe toko kende toko tala toko lakisa yo o nani o ali adjoint na ye Zéphirin Kindedi ba yebi ba kombo na bango pe ba mi yebi ba ali ba yebi ma c'est son nom Zéphirin Kindedi azamona quartier ni d'abord Zéphirin Kindedi yango na ko loba ba bourgmestre ba ko tela biso bourgmestre adjoint na ye Zéphirin Kindedi azamona quartier ni na ki c'est parmi les 17 quartiers afanda kana Kimbanteke azoya ko spolier biso na Kisenso ali na ndaku ba ali na justice ba ko samba na mama moko mais yango na ndako ba la kisa wana bandeko moni ndako bozomona wana ndako wana eza bourgmestre adjoint comme na Kisenso mwana Kimbanteke bandeko nanga bino bato bozote ba poto bozo pe ko gérer biso bozo pe mena mokonza mboka ba diaspora na ba ville na ba territoire bo fanda ko na poto so mona muta France azo origine na Belgique muta Belgique ak origine Allemagne ata bina na ba commune na bureau du quartier makambozo kambo na biso yango mwana commune ya Kinshasa commune bourgmestre commune ya Kisenso aïe ma kambolé karakuna te bozu problème même 2h du matin ya koyaka à 9h 10h on a zobela bolanda émission na bokebi nyonso toi ndeko na ngai okoko continuer na pouvoir o Félix a joué est-ce que si bokomeli déjà mokonza mboka ayeba makambo zo kakuna vraiment na ko ebisa yo soki na ko loba makambo na lelaka isalaka nga pasi na yo kaka pasi donc soki na ko loba na ko tala ba mama bakoko bayaya baleki bandeko ngai o nazao na liboso na ona silisi classe na ngana makambo bilanga peut-être batu ba ko mona lokwa totanga te na ali ingénieur na ali informaticien na silisi classe na ngana makambo ya bilanga mais lelo na ko mona oyo etangisi ngai lelo ezokende oyo etangisi ngai lelo ezobunga na ebisi yo lo banda bokonjo eye to bandi tozolemba te na makambo yo lokola ba gouverneur baboya kakoyamba biso pona mabe o ba ko sala biso kuna na kati ya Kisenso to bandi ko sala ba démarche to ko se retrouver na bureau ya doléance ya honorable Franck Diongo na motema malamu na ye na pesi bango mbote sika bali na motema malamu na ye amema biso tie pa ya gouverneur Gentini Ngobi ezalaki mokolo ya mercredi mokolo ya misato to komi tie pa ya gouverneur Gentini Ngobi sika ali akoyeba makambo na koloba to koma wana epa ya gouverneur Gentini Ngobi na kati ya na bureau na bango na salle na bango ya réunion hôtel de ville to fanda to solola gouverneur Gentini Ngobila ayebisa biso boyi ke na ko yakuna na yeba makambo nini ekoleka pe na ko senga na ba service ya mokonzi ya mboka ba na mokonzi ya mboka biso na bango elongo to ya to yeba makambo nini ekoleka na ko yebisa depuis papa Gentini Ngobila alaka biso na si ba mama mususi ba kufi déjà ba yeba kikaka ke mokonzi ya ville ya Kinshasa koya mais mokonzi ville Kinshasa ngo ti lelo aso yake bato mususu esi ba kufi pe déjà batikali komona pe mokonzi ville Kinshasa na niveau wana te donc pona ko lakisa ete tozo tambola pe to tambolaka dernièrement to utaki ko déposer memo na niveau ya présidence memo yango oyo biso basali bilanga to salaki to kendaki ko déposer memo na nini tango babandaki ko benga makambo ya consultation populaire biso ba bilanga ba eto sala kabilanga to kendaki ko déposer memo donc to ko tambola mais to ebate nini ezo bloquer biso pona tozo solution site yango komona ngoni site na biso site Mariché de Kisenso ezali na kati ya quartier Kabila na niveau ya Kisenso mais na kati ya Kisenso kuna na lingina lobaso eloko moko to ali na ba député provincial mibale
ba député provincial mibale ya Kisenso ba yebi makambo na koloba ba député provincial na mibale ba yebi na yebi siyo ndenge bazali so komela bango Daniel Kapata honorable Daniel Kapata o ali premier suppléant ya Nero Mbungu na assemblée provinciale. Daniel Kapata ayebi makambo na koloba ayebi makambo to koloba siko Kajos Mafolo la fierté de Kisenso ba document o na simbi na maboko ba ali nango Daniel Kapata ali nango Kajos bango nyonso ba yebi makambo ba député provincial ya Kisenso ba yebi makambo to koloba siko ba yebi yango et puis bazana ba dossier na maboko siko ngana ko mituna. Est-ce qu'il n'y a pas moyen beaucoup de sakata pétition dans l'Assemblée provinciale pour na ba makambo ya spoliation, ya rébellion, ezali rébellion de Konanga. Ba complice, na ozo ngepali ndona ba complice parce que peuple a rolé latin à niveau boiti. Toyokanaka pouvoir il y a le peuple d'abord, il faut peuple sentir. Tu sais que dans un pouvoir na mboka o to mona ndenge ba miyibi ba kimawa le kolomoko sapatu musu la gomme ba bimambangwa. Maintenant azo incarner pouvoir à Tshisekedi. Tisikoyo, tozo luka, tozo na majimel. Tozo luka. Parce que tozo comprendre makambango te. Mbote maman. Mbote papa. Ah. Santé. Papa santé eza bien kasi eza bien te. Esika nazaki kobikila na bana bakufi likolo susi ya banzete bakata. Ngai mama mobimba peme banzaka tala loboko ndenge musutala o ndenge vimba peme nde mutabuka ngai. Na bunda na peme. Yango nga na mituni. Est-ce que armée soko ke kokota kisodo bieto za corner bieto za nani? Esi ateka mabele penzo balobi ke mabele oyo yo ke kozwa musala na yo poke osala obikila na libota na yo obanda koteka mabele papa vraiment ngati kina nazolo baboy nazoko mimona ke nazali ngai te banda mukolo wana ti lelo na lamukaka na lobaka nzambe komemanga na biloka mukili te kasi pona likambo oyo efona mona penza ke ya solo ezali pena mukili ya yo nzambe yo ke kokota ke armée na yo oza pem oza soda oza nani ale okako kota ke obanda koteka mabele papa banda mbotama nanga na yo komona kaka na gouvernement kaka ya kabilo eke nani pena ake nokokota na kati na mabele ke abanda koteka mabele ndengo zolo baboy kimbuta penza benga biso tokende pena tina komi na Kisenso kimbota aro comprendre biso kimbuta yebili kambolo kwa ndenge na zolo tangu wana lokwa bazaki lokola bokepa kimbuta bino bokansi bokozwa mabelo yepa zana mapangu ao papa yo tailanga na likambo asa complice kimbuta asa pe complice nga biso pena benga biso tokenda nazolo ba vérité papa nga misaboy ba pemba to babukanga. OK mama yo réaction eza nini mama yo poza kaka na se kombata kuna biso tozaka kuna yo poza ka bilanga kuna tosaka bilanga kuna manani bazana site na bino siko na site biso banda to botama nani na mona te mbutu mwindu soda ke ko vandaka na ba civil esika moko donc ba sala biso sandro moko ngaku nazali ba pem to bundi na bango mala boni donc soki nazali mutu moko nazalaka matata nazalaka mutu moko raisonnaka mingi ko nazalaka mutu attention estomac mbese na kufa na tension mais po na landela wana te le pouvoir le peuple d'abord ozo senga na ba konzo bana na biso siko na ye moko ngobila gentili ngobila akolanda biso asala nini po na site wana ya ancien combattant po na ngai vraiment na lingi mafo action ezala papa na biso lokola akoti na ki président de mbalo asala action ya ye po paseleki apesa ordre babuka po ezali ya biso batabilanga omoni. Merci pour la parole penza papa likambo oyo ezosalanga pasi papa nazolela pona bilanga na biso bana na biso tokonisili bango na bilanga melelo basoda bazalaka na sima ya peuple melelo basoda bakoma sikoko nyokola biso bazoboma biso bandeko na biso bamama na biso bakoko na biso bakufi bana na biso surtout bajene kutu ba ennemi barozoire kobuka mai babuka ba français basalela biso banzela ya mai ma ba français bakenda bango baya babuka nyonso mama papa tozoyoka état de droit yango eza wapi siko bato bilanga donc bayebi bango te papa nazolela boyeba penza état de droit biso pe tomona yango tozoyoka kango na musika ekomela biso na Kisenso. Mbote papa oui pour ça boye ba réaction na yo na yeba colonel ango oazo tsamo bulukule na commune ya Kisenso na se combattre na site maraîchère wana tokoyeba kombo na
colonel Charles Kayakumba. Charles Kayakumba aza unité nini? Bon, aza na la police hein. Est-ce que la police basa unité mususu ezaka uniquement pour koteka bandaku na mabele to bazala pour la sécurité na mboka Congo? Ah bon, la police normalement elle pour combattre la biso population na combattre la bien na biso. So tant ba comme ko koteka yo réaction les amis. Tant ba comme elo za comme section d'angwana. Po elo kona normalement bango ba na prétexte que soit des ezali mabele ba se combattre. Mais ce qui l'état ba que mabele za ba se combattre. Ba pese ki ordre na ministre du département de l'agriculture ba kabla mabele na pona nini? Donc confusion moko makasi salama ko tour ya problème mabele wana. Problème absolu zali nini? Biso to saka na mokonza mboka na ba kambinyo surtout pour to sala ba démarche makasi jusqu'à présent to trouver guerre de cause mais to limbala oyo si soko malgré ba tumba mama mi moi mingi ba kufona problème ba tension tout ça mbalo to lingi boko biso to za ko lela et pas ba konza mboka ba trouver solution bolingi ba mona état de droit ba mona ke mboka changement na pouvoir ezali changement penza ezali état de droit penza ezali ezaka teke basam sa vital caméra donc il faut tout le monde appeler que Kayakumba ba nan tout ba généraux nous surtout ba complice à mabele wana et même na ba André Kimbuta même na ba ngoblana personne ba za complice à ma problème mabele wana en tout cas l'état penza asam sa bango plus pour na ba sabona 5 boy la présidence de la République au moni mboko ba to ba bomi mboko ba intellectuel alors to lingi na gouvernement o union sacré o sala masikoyo to yaga lukata biso babona na cité yaga pa ndeko lezer awa akokabdulo bato bokosala na bango na gouvernement ya union sacré o to sala siko pour les intellectuels o sala na bango o batamso mboka pendant 60 ans eloko moko balonge sala na mboka o ezalité donc malam faut que la classe politique oya ba vore to telanga na cité pour ça quand même na maele o to ko pesa kayo pe po mboka ekende liboso eloko na sengde yango wana. Mbote papa mbote ndeko na ngai yo posa la blanga kuna na site wana saka blanga site wana na saka blanga site wana ngai susi nangeza nini na biboye to sali ba démarche belé pona nini Kimbuta asaki suivi te ba mikanda ekwei pa na ye pas de suivi nani alina sima ya oya tindaka ba soda na se combattant Kayakumba azaka mikonyos Kayakumba azali nani pote nani abatela kaye Babi était des droits, et ça n'est rien. Tony Tomona qui si tu en es qui senso. Si tu en es qui senso, président Félix, hôtel absolu Kamwana. Et ça yolo to sepeli mingi. Au kati alias na FCC parce que ba on ba na sima buzo bawana. La ki sa biso ya solo que to lingi changement, le peuple d'abord. Biso to lisa bino na bureau mais lelo biso ezasu to vanda bo kanga bana na biso lelo bake na kanya makase se bake esa bilanga mais bana na biso bana ko sa bilanga na bango ba olila wana plus de 1200 personnes oh to zali wana et puis chaque site chaque espace on peut ça biso et aller au moins 4 à 5 familles ce côté 1200 na 4 à 5 familles to ali combien ba député o ya Moamba ba to pesi bango dossier yango soki ne so ba député pour na peuple to lingi to mona bango ba kitakuna ba ila bino na ba pole ba 1000 francs na ba 1000 francs voter bango na 2023 bozi la bango eroyo ba ke na ba vacances na ba poto na ba Chine misi ba ko ba commerçant ba zaka 2023 ba ila na ba 1000 francs ba pole pembe wana bo voter bango susu papa to zaina kamu susu ya ba soso na binote nete ro ba ingénieur nemba ozana changu biso osala batemi basaka na kisenso ba voter ki yo mais yo lobi ke ozali député ya changu lokosi na yo wali député ville province de Kinshasa c'est bon kita kuna bino nyonso ya ba député provincial ba député nationaux bon kita nde kuna tozali vraiment na droit na biso mikaneza ya biso mabele wana ezali ya ba soldat te biso toko ni mate bana biso lelo bokanga bango tinda bango nakana makase c'est pona nini. Nos enfants basaka bilanga na bango balilaka wana mituna eze pa na biso biyano eza bandeko na ngai bo comprendre na mboka na biso Congo ba congolais nyonso balingaki ba mona état de droit ezaki promet par les chefs de l'état vision ya B50 Sphinx et tiens Tshisekedi wa Mulumba o biso zo incarner l'esprit wana so to zo le babo grâce à papa wana et puis to koloba tina suka tina koti boloko o sali perte o kangi ngai so kangi ngai penge Fofana continuer so kangi penge Fofana Shadak balabe bazui so kangi Shadak balabe Martin yo mazui o kangi o moni lek na l'accent donc ezamu singa
tokobundisa bino tina suka il faut la réalité ba Congolais faut accepter là trop tika bino te ta beta bozo ila mboka au Congo ozo ndiye moma ma chombe morobo ta ba peso pouvoir Miss Manzaka mboko atata na yo to tika bino te bande ko ngai turo eza suka o eza remontada ndé bino bolobaka donc mata biso songo magisi so 13%. Oh, quoi, faut essayer, allez-y comprendre. Mbote ndeko. Mbote papa. Bonne santé. Santé za malamu te po mboke zotambo malamu te. Mboke tambo malamu te ndenge susu. Mopanzi sango avant abandana émission on a pesi mes condoléances na famille ya Cordon biso Jacob auti kozongisa molimo pa Kolonzambe po ayende a forma biso na liti oto za nango lelo. Nazali parmi ba moko ya bitumba ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Liti oyo ndenge yo mopanzi sango lobi tokotika yango te pe tokotika yango te soki babomi yo to babomi ngai balandi biso na sima bazali. Bon continuer bitumba bilanga site ya quartier ancien combattant bandeko bayebite place tozo le bezali boye omoni route bazo salanga nazo benga mikolo route Tshisekedi wa Mulumba makadam wa bazo la route de la paix Tshisekedi a continué projet à 100 jours makadam ekoti so continue na tout droit tina katikati ndoko mona quartier des anciens combattants place bandeko bazolela bilanga ba site nyonso ze spolié banani baza sima spoliation ba site na Kinshasa tozo ebate awa to yozwa lini mususu o kini bopeto bobo sani ke avant na kini bopeto fumer il faut yakati bande uta wapi na bia fumer bande uta wapi ya kini bopeto réaction de papa mopanzi sango na lobi eloko ya liboso la police a violé article 182 ya constitution o epesi ndingisa na policier abate la peuple na biloko na ye mais to comprendre était un certain colonel soka wuti likolo tozali na posa ba institution fort mais ba homme fort ba nani colonel ango Charles Kayakun azali nani azali policier azali lisangana ba FARDC na kati na bana ya Mura na ba généraux na Yandre Kimbuta na quelques membres ya gouvernement bazali ko boto la bilanga ya peuple congolais bazali ko buka ko boma ba jeune kuna ezali tout à fait rébellion ministre intérieur vice-ministre intérieur papa na biso Gilbert Kankonde mais kombango Etienne Tshisekedi wa Mulumba bundaki yango okoti na bureau d'armée badi ovandi na yo to boyaki pona okosa biso mopanzi sango na kanda ba papa na biso ba perdre ba vie na biso to perdre ba papa pona IDPS pona état de droit biso to yekola ko senga biki pa ya voisin pona état de droit lelo état de droit eye pona ba Gilbert Kankonde ba vanda na ba bureau nie kuna rebellion zo salama ba soda bazo kota tonga midi pourquoi nazo yebisa yo par rapport ya makambo salami na Beni Butembo mais yango zo salama na Kisensu en plein ville kaka soki ba violer ba ton hôpital nde ba député ba ye pour tant ba violer ki ba ton hôpital à Kisensu ba député ba ye gouverneur Ngobila ye kokosa wana ezali tout à fait lukuta tangu bazo boto la babilanga bato wana bazo sala ba crime wana ezali moko ya ba policier oyo ba violaki bato na ba site ya Kisensu ministre ya agriculture Kanzane Congo provincial ozali muto vandi na quartier 13 na route Segomaf oyebi makambu ya babilanga oyo oyebi crime ozo salama okoti na bureau oyebi sibiso ke Félix Tshisekedi mutano maki yo ministre obosani peuple o basalela ki o campagne na 2011 o basalela ki o campagne na 2018 olobaki na keko bunda pona état de droit ekomi ya yo na famille na yo na ba masa na yo papa mbala sima bokoya tozela bino junior lembale bokoya na loso na yo na soso na yo tozozela bino mais Félix biso population na bapanzi sango nde tozali bien informé biso nde tozokengela mboka oyo ezali baministre no travail na bango te tosengi soutenir ndeko Eliezer akita na espace na biso ya Kisensu akita na route Segomaf ndenge lance ke Ngobila salisa route ya Segomaf wana otinda memi Kabundu aya kuna ya kovivre makambo esalama kuna po Kabundu ayaki asukeka na quartier 8 mais makambo ya minene rebellion ezosalama na Kisensu njili bwaseri ti na SNL kuna bisika basoda bazali non identifié bavandi kuna ministre intérieur vice-ministre intérieur boulot yango wana na pesi topesi yo na gouverneur osala boulot wana soko sali yango te suspension koya yebaka yango ata na union sacrée okoti biso peuple
fimbu ezali ndeko Eliezer pe akopesa sourire te po apesa sourire na population. OK, bandeko na ngamba inyo saka ngobe bilengo musoso kota kuna to comprendre te inyo saka ko pesa moi ezo sur la bien de makuna. Bon, ndeko na ngai to télévision za lingonga to ko bona suka. Soko ko pesa message moi mukeka 2 minutes ndeko na ngai moi message na ba kongoma ti balanda biso siko. Mbote ndeko na ngai. Mbote ndeko mopanzisango. Moi message mukeka. Tozo senga na ba konza mboka pe ba bazo diriger biso. Suivi, il faut ezana ba makambu. Ce qui gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobila nde tokutane asala e suivi nde mba musu bato ba kufi na mamba bilanga kisenso nde ba kufite nde bato ba onyo ko mpona mamba kisenso nde ba continue su konyo ko mate yango to sengi basa la suivi na mambu nyonso o badolens peuple apesa bango ba proposition to ba suggestion ya peuple balandela yango ndenge longo bani po sinote tina na bango ezate ya okamba biso comme ba peuple na bango moi nkambo mkinga zana ngolo ba yango wana. OK ndeko yipo sara bilanga kuna ngapi papa sara bilanga kuna ngana tangi na bilanga kuna kaka. Message nous nga kopesa bandeko ba kolanda biso siko. Bon, après des marches tout au sali na biki ba konza mboka balanda meloko la balanda na bango biso te o eza pa ndeko Eliezer ba konza mboka bolanda biso bosunga biso pona za luka na moyen na continuer licence mais autant sur licence ngo ndenge nini place papa sala bilanga place nga tangi la ka ngona bazui ba boto le papa osa su bilanga to ngape moyen na tanga su classe ezalité. OK, bango nde ba za responsable ngo ba gouvernement so ba ministre ndeko na moi message à suka na ba congolais tout bolanda biso o baza verré ba ministre ba premier ministre la présidence de la République ba yeba makambozo le kana quartier des anciens combattants dans la commune à Kisenso na district ya Moamba ngo yora ba député provinciaux ba Jekoko Mulumba ba Kajo Simafolo ba Nero Mbungu ba Kibuka ba nani susto yebi tala ba député belebo ba Kisa Mulongo na ba député nationaux na otanga bango nyonso Kabundi wa Kabundi vena ngai Daniel Saf bozomona Daniel Mbau bana Moamba bango bazolela site ya ancien combattant comme l'exercice EKI ba soda et comme on dirait nenge venanga Frank Dionga le ba atieri de ba yondire ba yoro bomba batu OK ba yoro tega mapango. Message asuka ndeko na message asuka lokola toko kima na sima ya tango message asuka na kotanga ba ministre ya intérieur ya agriculture national pe provincial ministre ya urbanisme et habitant ministre délégué à défense papa Sylvain Mutombo kobosa na komba ongana otobundite toyebi ongana otokutana nango na triomphal oyebi tango bayaka kokanga oyebi etumba ongana otobundi papa Sylvain Mutombo bato wana baya na kombo ya ba ancien combattant baza ba ancien combattant te ba ministre nyonso na tangi musala na bino ya kosala yangoyo ministre ya agriculture soko za na po biso tozali soki biso tozate yo po kozala te na sengi na bango baya baluka biso tokuta na tosola bango batindaka batu bakosaka bango batindaka batu pona nini musala na bango ezaka ni bafanda na babiro bango bamona kambuteyage nde biso tomona kambuteyage botinda batu te papa boya bino mokonzi ya mboka papa tia lisu na eloko oyo papa Félix oyebi etumba oyo tobundi etumba oyo touti nango musika pona état de droit tialisu na likambo ya bilanga ya Kisenso centre maraîcher ya Kisenso yango wana ezali lokola demande na kosenga na bango mena kosenga na basali bilanga nyonso d'abord basali bilanga nous devons imposer notre politique agricole poni tobanga bango poni tobanga mutu moko afanda ane na biro ngana nyoko makarozo tongo midi poko tobanga basali bilanga nyonso ya Kinshasa o toza spolier biso pe tokobima toko marché ndenge ndeko Eliezer alobaki ete bato fo ba marché yango na kobelela ndeko Eliezer obosana ki biso basali bilanga tango bosani kotanga biso basali bilanga na bengi basali bilanga nyonso ya Kinshasa en même temps toko marché en même temps tozo signer pétition contre deux ministres ministre agriculture provincial national y compris na gouverneur tozo lancer pétition contre bino toko senga na basali bilanga nyonso o ba na besoin to sangana na bango peut-être ba oluka toko monela bango wapi pona to signer pétition ana boko benga biso kaka poto ali na Sekomaf boko benga ngai cordo ya telema mosali bilanga na numéro na nga o ezali 081 26 27 989 na 081 26 27 989 na li cordo ya telema mosali bilanga toko bima na marche toko tambola pona makambu oyo na bengi basali bilanga nyonso to banga te to bima to tambola puis tozo lancer pétition contre deux ministres ministre agriculture national pe provincial po musala na bino na omona musala na bino kako ke tambola na bambujima ko ke tambola na baba kasumbale sa soki wa musala yango bozo ko kakosala te pona ni bonyoko tout na ministre agriculture national na ebité na ebi kutu nanenga
bazolongwa na 2 ans oyo président Félix ministre de l'agriculture ministère de l'agriculture nationale ya mboka Congo soki pene o reconduire bango et ozala pasi mingi bandeko nanga boyoki mbela oyo bakongolais balobi eza pasi pe mawa mingi tosuki awa mais makambo oleka mboka na biso Congo général Mbala inspection générale à la police ya Congo bozolo banini IG boyebi ete ye musala ezaka koteka mapangu mabele to ayana pour sécuriser mboka Congo bit ya un policier na mboka Congo ezali nini to lingana ti eza gendarmerie eza ki commando to bakanisaka wana ke la police ata pour la cache ni faut mutu kaka soni o wapi ya bandeko na pour la cache ni la police ata mutu kaka pour la couvre-feu ozobeta mutu fimbo obeta masasi likolo e bandi boni bota ba payer mususu boyela biso état de droit to oti ba poto to oti ba Algérie kuna basala makamili bosala kana ba kaka sonite ba poto ngaka ya munoko tango zo ya on dirait comme si mboka na yo ndaku na yo ota loi na yo ezala pe bongo te tika te kimi akolonzambe ezala maboti na bino nyoso to kutana lobi